La République démocratique du Congo est à traverser période de ya passé, amis téléspectateurs, avec la guerre qui nous a été posée au niveau à est de la République démocratique du Congo par le M23, c'est groupe terroriste appuyé par le Rwanda. Le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a salaki message et pas Iwa Bengaki na peuple congolais à une mobilisation générale pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui est le M23, ce groupe terroriste appuyé par le Rwanda. Les élections en République démocratique du Congo aura lieu, aura pas lieu. On va en parler trop sur le langue Nakatia émission à Elelo avec Junior Petit. Junior Petit, vous voyez malamo azali bongo mokambi ya Kabila Forever. Junior Petit azana biso na plateau ami téléspectateurs ava bomonaye mbote bipa biso bozuli bako ya kolanda biso bozona na biso siko na tokomi na tango ya sembo ndebolo ndege boyebi sembo ezali émission otobeta masolita di politique ndetolo baka yoko émission oyo talaka politique pe masolo masusu matali kita ekolo lelo tokobeta politique ami téléspectateurs encore une fois boye imalamu na sembo amokola lelo Junior Forever mbote. Mbote Ndeko Zulu, merci pour l'invitation. Mbote na balandi nyoso ya Canal Kin et puis il y a Sembo, Mbote na ba Congolais nyoso, mais plus particulièrement Mbote na autorité morale, le Raïs Joseph Kabila Kabange, leader intemporel envoyé de Dieu pour le Congo. Obandi Bachalel. Voilà, Ikambouté. To solo ragaka. Alors avant to kotana masolo na biso, to zo na masine passage makoso total Jésus Funa 2023 abandi ba descente na epona kokutana na ba chef ba quartier première étape commune na Bandu ya Bumbu na quartier Lukeni pe Kwango kupar bola zalaki wana bola na ba image. Awa tozwami na veni yasa na commune ya Bumbu esika wapi leader d'opinion Jules Boulembi Ndeko Zulu je suis Funa 2023 abandaki ba descente na kati ya 7 commune ya district ya Funa liboso ya ba chef de quartier ya Kwango pe Lukeni Ndeko Zulu apesaki ba réseau ya premier contact na ye elongo na ba vandi etenu o ya ville province ya Kinshasa je suis Funa 2023 ndenge alobaka kitoko atalisaki bango ambition na ye pona 2023 pe asengaki soutien pona ko atteindre objectif oyo na kolanda maloba ya je suis Funa 2023 population ya quartier Lukeni na Kwango balaki soutien na bango epa ya Ndeko Zulu je suis Funa 2023 pamba te pona bango Ndeko Zulu azali journaliste moko intègre pe aponaka ba valeur républicaine boyoka ndenge ngonga ebetami ezali surprise pona biso ndenge akomeli biso pesi biso quand même esengo makasi pona présence na ye kat na biso na quartier Kwango na Lukeni yangonga attaque chef de quartier to sali nécessaire na collègue nanga chef ya quartier Lukeni po to yambaye to yokiye alobi na biso a promettre biso pe population nyonso ya quartier Kwango na Lukeni toza sima na ye pona ko soutenir ye na élection oya 2023 pamba te Ndeko Zulu tomonaka ye mingi na télévision mais pesaka biso quand même moi esengo mingi puisque makambo o ya lobaka yango nde esalamaka en tout cas tozali esero makasi po toyoka de chef de quartier biso toloba awa esali biso bien makasi en tout cas naoseka pa population nyonso bozala desite po oyo alobi na biso en tout cas pene kosalema eza te neti bamisusu bapromettre te kokoma nango eza subi ete me ye nde tomoni ye en tout cas kosima sima message ekomaki likambo ya mituna pe miyano wapi Ndeko Zulu je suis Funa 2023 apesaki biyano na ba préoccupation nyonso ya bavandi eteni oyo esengeli koyeba ete après commune ya Bumbu Ndeko Zulu je suis Funa 2023 akokita mikolo ezali koya na commune ya Makala ngonga ebeti. Voilà, je suis Funa 2023 Masole Bandi. Junior Ndeko Zulu. Bonne Junior Forever. Nicolas na moni Mali le koti. Non, merci. Mali le koti te omoni tozaki na déplacement na Kisangani kenda ko installer structure kuna. Merci na peuple Boyomé. Bayamba qui Asbel Kabila Forever très bien. Et puis Moussa les a continuer à terrain. Ndenge yo pozo ça la je suis Funa biso doza na mission na biso ya redorer image ya Joseph Kabila et puis ko préparer retour ya kabilisme au sommet de l'État. Donc je crois Nzambe soka bateli biso très prochainement to ko annoncer
date pour la province Équateur. Ah, c'est la prochaine étape. Hein? Oui, Équateur, surtout ici. Bon, total, la province est malin, mais jusqu'à ce que 2023, tout ça, la Moussa va permettre que Joseph Kabila Kabange a un pouvoir en 2023 à continuer le chantier à Congo où a déjà fondation. Voilà, ton arroson de là-haut. C'est je m'accorde la Congo central, Kabila Forever avec Ginon Petit, Nakisangani. Joseph Kabila est encore dans les cœurs des Boyomais et Boyomaises. Julien Petit et son association de soutien à l'ancien chef de l'État l'a démontré ce week-end au cours d'un meeting populaire. Après son implantation réussie dans toute la capitale, puis dans le sud du pays, cap vers le nord, Kabila Forever s'est installé au cours d'une cérémonie riche en émotions en public. Infatigable, Julien Petit a fait ce qu'il sait faire le mieux, à savoir rétablir la vérité sur la gestion de Joseph Kabila durant ses 2 mandats. Héritant d'un pays totalement chaos, avec un avenir de plus sombre, Joseph Kabila l'a réunifié, honoré et placé définitivement sur le chemin du développement. Contrairement à ses pairs africains, il laisse démocratiquement ensuite le pouvoir à son successeur, issu de l'opposition politique. Aujourd'hui à Kisangani, comme les désirs s'est fait remarquer à Lubumbashi et à Kinshasa lors de ses différentes apparitions spontanées, la population a réclamé le retour de Joseph Kabila au pouvoir pour poursuivre son œuvre. Après avoir installé la cellule de l'ASBL Kabila Forever, Julien Petit a promis de transmettre ce message dès que possible au président de la République honoraire. Julien Petit, Kabila tika politique avec na kingakata qui passe sous binote. Pour n'y avoir na mnoko binoka combat Kabila. Non, mais de Kozulu, ce qui m'a dit que Joseph Kabila tika politique est à l'Okuta. Parce que FCC est à exister. Autorité morale dans Joseph Kabila. Asbel Kabila Forever va exister, autorité morale dans Joseph Kabila Kabang. Tout ce que nous faisons, Ayebi, de répéter ça nos émissions, Boyazo, Talabiso, Ayebi que Junior a créé ça l'émission na canal Kin Nande Gozul. Donc, Aza politicien, à Kokufa politicien parce que mission na ezali Kolongola, Congo na souffrance. Alors sur le 26 provinces, Kabila Forever, vous avez déjà combien de provinces? Vous avez déjà à niveau ya Kwango, na Bukangalozo, tu as déjà installé. Vous avez Katanga, le Grand Katanga, donc Kalemi, Kolwezi, Lubumbashi. Vous avez Kisangani, Goma déjà, déjà ils allaient au salle, mais compte tenu il y a état de siège, moi tout que tout ça là meeting kuna ezalité et puis Mbandaka, déjà ils au Salema. Je crois que 11 provinces sans cours pas n'en parlons même pas. Je crois que Mkona Rokenekuna doit se rendre compte que Batubaya Roloba Baza liberté, Bissonne doit incarner le espoir, il y a province Wana. Et donc, je crois, surtout compter Grand Katanga, Kolwezi, Kalemi, Kisangani, ici déjà Makolo, Kinshasa, Angomoko, Bandundu, 5 déjà. Tout ça déjà Tonyati Makonabiso de manière officielle. Mais avantage à Kabila Forever état d'esprit. Tout ça le long de tout ça au monde des numérique, il y a un site internet ceux qui muta betika à www.kabilaforever.org à ça l'adhésion en ligne. Donc batu baza ko adhérer de partout. Tout ça na batu même il y a diaspora en Londres, tout ça na batu en Afrique du Sud, tout ça na batu en France. Je crois l'année prochaine ba komona biso na okende ko installer officiellement la structure ya diaspora nyo sopo to que selon CENI élection tour na bato diaspora donc to okende kuna bato ba comprendre que diaspora oyo ba chaka espoir et pas baninga na bango tango bazali bango sur na poto bazo sala bakayu ba trahir bango lelo gestion eza mabe na Suède même na otanga te moko a molandi munene na Canal Presse arrive singa kuduke boya même awa na Suède na ochabino maboko Kabila ou rien tout le monde a comprendre que Kosaka bango trop discours à Lukuta UDP Sazana est mieux car pour retomber pune ménager son boka zéro. Donc Joseph Kabila aujourd'hui a incarné espoir pour na Congo Mobimba. Alors ngana sina ebisa onde Zulu choix nangai eza avec conviction mission nangai ezali à Jean-Baptiste ya ko rétablir vérité pe ko préparer boyeya mwana nzambe Joseph Kabila Kabange azonga na bonga na ya bokonzi. Ce qui mutaza ko douter, c'est pas un problème. Sambela ka nzambo za na bombo. Mais na lobaka ngo après 2023 ti 2055 nde Congo comme poto ya Afrique.
Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à 18 ans à Non, ils étaient belés. Ils étaient belés. Kabila, vous avez dirigé les pays. Il y a un lobby, non? Vous avez que votre page est définitivement tournée. Non, c'est faux. Bon, Lula, qu'est-ce qu'il n'avait pas donné na Brésil pour Azongalelo? Non. Tout le monde a dit que le pouvoir c'est faux. Joseph Kabila a un pouvoir à Salaki, mais à Salaki n'y a sauté. So question il faut tout n'anga nini boza ko kangama bozonga. Tozo kangama tozonga parce que Congo est un chantier. Oyo biso to chaki fondation, to espérer que mwana na simananga papa soki na ke retraite a aussi sandako na tikaki, mais mwana ba ene ko mema na vie ambiance na masanga, lupango wa papa itika liga ka chantier. Nde papa za na révolte. Il faut na zonga na si sandako na ngai. Avant na kufa, il faut na télévision sandako. C'est ça en fait. Est-ce que vous croyez vraiment que les Congolais vont encore vous donner redonner confiance? Vous Joseph, so bozo me mané na débat ya to démontrer force na biso. Zwana nu ngai élève disciple Joseph Kabila na ke na Kisangani. Naza ministre té, naza député té, naza chef du quartier té na ke na Kisangani ba yambinga boy na kombo Kabila. Mi tuna sikoyo jour oyo Joseph Kabila kabange ye moko kozala zo sala meeting. Mais ba musicien de bazo mona passe ya koluka ba plein wa. So Kabila kaka ye, ba bengisa Kabila comme invité na concert na ye. Ah ça li plein. Oh nano sale maté. C'est-à-dire en termes de popularité, leader moko té za ko incarner leadership national. Mais FCC, il y a pas un autre dauphin? Bon, place on a il faut tout ça clair. Faut pas ici on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, l'équipe qui gagne c'est Joseph Kabila. Il a gagné pendant 18 ans. Il a gagné Etienne Tshisekedi en 2011. Il a battu Jean-Pierre Bemba à l'époque en 2006. Mais tant que ton équipe dauphin, tu as échoué. Tu comprends que Kabila, tu dois rentrer. Yonde meneur de jeu, Lionel Messi Nabiso, Kylian Mbappé Nabiso. C'est Joseph Kabila. Comment il y a jouer à Moussou sur FCC, Zelanan. Si Kabila comme dans un moment de retraite, est-ce que la constitution permet à Kabila de revenir au pouvoir? Très bonne question de Rozoul. Vous allez inviter le 26 novembre, il y a mois Oyo. On a repris sur invitation. Toujours ça, la journée scientifique. Thème la possibilité de la réélection d'un ancien chef de l'État d'après notre constitution. Donc, tu repères cette invitation. André Mbata sera l'année si un service naïba yambabiso. Tu repères cette invitation. Tu repères ça prof Jean-Louis Sambo, prof Nyon sur la droit ya mine no yamboka nabiso. Ya lobela biso selon mibeko yamboka. Tu retient sentiment te. Tu lobi Kabila te. Mais est-ce que constitution nabiso eza kopé sa possibilité d'ancien chef de l'État à la candidat na ba élection. Bango bato batangi droit. Tu repères ça bango maloba. Biso to vanda na bino ba journaliste le 26 novembre tout au kata débat na ba étudiant bango batangi saka na unikin partout ba rosala na salle yo siko yebisa étudiant que ancien chef de l'État article 20 et lobby akoki kozonga te o démontrer biso yango soki ezate longola kindokina mutema mabeno envers Kabila bongola mutema. Est-ce que vous ne voyez pas que Kabila appartient au passé? Non. Mais on a est-ce que vous comprenez? Biso toza ba légaliste. Vous êtes nostalgique, hein? Non. Biso toza ba légaliste. Na lobi boy le 26 novembre ndekozu na kobenga yo Rosala. André Mbata professeur ya droit à Rosala. Bango nyonso ba étudier sika bozola nanga. Muto so yebi droit aya. To kopesa ye parole. Constitution na maboko. La Kisabiso et Sikanini, ancien chef de l'État congolais, a coquille sur le pouvoir. S'il vous plaît, oui. Si va démontrer biso scientifiquement qu'un ancien chef de l'État, on a tenu un combat Kabila. Parce que Tshisekedi en 2023, on a toujours l'ongolais dans le pouvoir, on comme ancien chef de l'État. Tant qu'on commence, c'est-à-dire débat sur un individu, est-ce qu'un ancien chef de l'État est la candidat, oui ou non? Ce qui est non, vous démontrer. Si c'est oui, vous démontrer. Ce qui est oui, pour nga na ebi geza oui, interdiction ezate. Wana siko na annoncé concert et na annoncé meeting na biso na Sainte-Thérèse aussi quand tu représenter candidature à Joseph Kabila. Ce qui est non, oui. Joseph Kabila kabange a s'incliner devant la science, devant la constitution, au Yemora promulga en ce moment. On va vous présenter notre dauphin. Vous allez en nos cas. Là, nous comprenons. À tout cas, on a compris que Kabila qui a laissé ce pays dans un trou profond. Mais vous avez besoin d'un est-ce que il y a un trou profond, mais il y a un trou. Pour le cas, Moutou a bon, Atika trou.
Ah, Non, non, muta tiki troupe no bobenga. Non, Nikolo benga. kachamate zo paye la moto ba appel. Ba appel pour nani? Mais non bien. A tiki troupe bozo lukeleni. Ngala Lukiete. Ah, ba to zo luke ba yebi ndeko zulu. Ba yebi. Est-ce que lui-même il est vraiment d'accord qu'il faut postuler en 2023? Joseph Kabila aza contraint par la souffrance de la population. Oh. Oui, c'est-à-dire, tant l'alternance est Salemi, Joseph Kabila n'a pas tout Kabila, c'est tout le monde s'attendre. Tout le monde a résultat qu'on les cas de Salami. Mais tant que Monique, Moutou, ou ya zo diriger siko na bande ko na union, c'est-à-dire UDPS famille politique nae, bazo koka ko komata na genou te na o biso to bande ko sala comme effort. Alors c'est dangereux. Il faut rapidement toujours. Et puis avec tout ce qu'on est en train de réaliser, Joseph Kabila a obligé à son pouvoir. Et ça, le Jonas, nous avons besoin émission ya zoboya. Obligé. Oui. Qui l'oblige spirituellement, Dieu. Nous avons. So ko chetembe Luka débat mo spirituel là wando ko mona démonstration que muto ko contredire biso avec tous les efforts fournis par l'actuel régime bino bozo ko lota boyela soka bando tababa ya Joseph Kabila zo na pouvoir un chignon petit ndeko zulu nazo ebisa yo oh mbongo tondi na banque nazo ebisa yo yo ko sala na te budget pour la première fois 14 projet budget 14 milliards de dollars bino pe bokoma eta na genou te ndeko zulu mais bozo na ba ref na bino ndeko zulu soko lino mona vraiment que oyozolo bana eza les jours et la nuit kende na je suis funa yebisa bango to soutenir bokonzo yo pour budget mati ba kopesa souvoite ah budget mati muto ko somba lipate hein budget mati na mboka oyo batu transport ekomi o mati wana awa prix e bana ka fixé budget mati batu bazo souffrir pas si non quel budget mais c'est simple. Il ne faut pas que ça soit un chiffre. Budget mati oui pour bana poto ba chambon na poche ba tonga ba appartement na Paris, na France, na Bruxelles. Vous comprenez to raisonner de ressources. Budget mati souffrance c'est que mbongo wana ezoke na ba poche ba non. Biso to na budget na biso bolobi à 4 milliards. Mais biso na budget na biso à 4 milliards. To tikela ka congolais lipa wa bengi kanga journée. Alamuki na tongo azui 500 fois sombeli mo na lipa 200 1000 ki 200 100 francs ya sucre ameli akangi journée. Kabila mtapesa ka bino terme wana te. Bino moko ba kinoa bolobi eza kanga journée. Bon lelo na budget 16 15 ata 20 milliards 14 milliards ata 14 wana. Bima na micro na yo okoyoka kolela na kolela. Eza lokuta. Oui, ba matisi yango maele na bango mabe po etonisa ba poche. Monde basala ki biso ram. So il faut pas qu'on la vende à la mouki au Québec pour soutenir mutu union sucrée. C'est que n'a évité peut-être il faut ressembler la pas mais la mouli moi parce que c'est inconcevable même Mobutu les diables. Oh bah tu parles pas Mobutu ndoki. Atika la n'a jamais reçu bon on a eu na poche de. Mais Junior petit. Voilà. Mobutu tant à loin na pouvoir c'est Mouzé t'a remplacé. Mouzé t'a atiki biso c'est son fils Joseph Kabila. Exactement. Mais Toyoka jamais Mouzé ou Kabila le fils à la comparaison à gestion naie na ya Mobutu. Mais pourquoi bino FCC boningi comparaison à gestion Kabila na Tshisekedi? Pourquoi ni boningi peuple à comprendre biso to ça la comparaison té. Débat ils ont utawa. Kabila n'est plus président. Biso to lobby boya. Laissons Tshisekedi à la naie. Alors pourquoi toujours cette comparaison? Les hommes passent les institutions. Il y a la continuité de l'État. Est-ce que Malobanangé pekisi budget matin? Et Mati nango. Mais ngana yeko yebisaka peuple boyé. Changement au Boluka qui na 2018. Pour biso to yebisaki bino que Chadari continuité. Bino bo poni changement. Si on a 2023 bango moko basa la balance entre continuité et vision de Joseph Kabila. Na changement au Boluka qui a rassemblement représenté par Félix Tshisekedi na gouvernement na ye. Pour ponati. Jésus simple. Ce peuple a boy biso. Ndeko pour nini ko banga candidature à Joseph Kabila. Ko banga Tesselas et Amibeko. Bon, le 26 to kata débat wana. Ba professeur boy aboki maté. To boy je suis empêché. Na yebike André Mbataza na Kinshasa. Venez nous dire clairement. Ko beng sa point de presse na ba journaliste pour ba resolver question te pour aussi to che na ba étudier ba vanda. Oh prof, j'avais fait les devoirs. Oui, ça kangai boité. Comme ça tout le monde a loi ni les a interdire un ancien chef de l'État. Azonga na bokonzi nae mais nga naza clair de kozulu nazo ebisa yo
Kabila a obligé à zonga na pouvoir parce que Nzamba a sa mission ya kobongisa Congo et nano silisi mission wana te. Makamna ebisaka yo ata pasteur moko te soka aza solo ya Nzamba ko contredire yango. Donc eyebani likolo pe na se que Joseph Kabila a motinda mi Nzambe. Il faut bongisa Congo. Ozomona. Alors, comme mboke comme na démocratie, il faut qu'on respecte la constitution. Moyen tout ça la troisième mandat na makasi ezalaki te. To salinini alternance. Si quoi alternance c'est salemi. To moni que bao baza na terrain, résultat na bango eza nul et que biso toza na mission, toza na vision, oh il faut to accomplir pour na Congo. Pourquoi bo pekisa biso to présenter Joseph Kabila comme candidat. Toza na pays démocratique. Noël Tchad pas postuler, Joseph Kabila pour ça postuler si réellement il est impopulaire. Pourquoi candidature à Kabila il faut il aller sabatu mabe. Ne nazo lo babu atu bazo melade ba bazo makaya. Soyez calme. Bosa la bilan. Boko yebisa biso ke bilan na biso yango. To tongela ki bino boy to sala bo. Biso peut retracer histoire ya Congo. Ndenge Kabila zwaki na 2001 na ndenge akei. Na CP la gawa. Un député saf Daniel na PC Mbote pour honnêteté na pour biso so to lobi bondi marate. Il a été clair. Oh nyo so bozo mona ba retomber les lots financiers na mboka na biso et ça résultat ya code minier au Joseph Kabila a révisé. Ndeko Zulu peut-être batu ba yeba ngote pourquoi Kabila a fait ça. Ya on a biso que Félix Tshisekedi est le seul président Zumboka na état moko ya malamu. Ah oui, c'est le seul président Zumboka c'est bon Yoka bazaka mibale bazwaka mboka na état ya petit Yoka te état on fait fatia sur la mboka état obino FCC botika mboka lelo so bakeno fatia so mboka na état malam par rapport à Joseph Kabila par rapport à Musée Moutazui état akuti mboka bien eza Félix Tshisekedi na ko démontrer yango Félix Tshisekedi a continué na pouvoir akuti déjà mutuka ezana nyonso si basali na entretien ya bandika kokumba akuti ba institution en marche akuti appareil judiciaire Ivanda, akuti armée Lenda, yemoka sala témoignage, akuti armée na biso 8e, j'ai trouvé une armée forte, organisée, structurée. Et ça malobana bon tout n'a ce que Joseph Kabila tanga zoé pouvoir, akutaki police nin, akutaki armée nin. Joseph Kabila tanga zoé pouvoir, ba ministère ezo fouté la na banda kwa bato. Félix Tshisekedi akuti un état au vrai sens du mot. Petozo longwa pouvoir. Qu'est-ce que l'état batike lié pe vide té. Batiki le mbongo wana yango nde seno esalema wa ya 100 jours ezalaki pona bato batonga bandaku ndeko na biso juge yani nde akufa. Donc totikeli nyonso o esengeli ezala. Totikeli même code minier parce que toyeba que le jour où soto au monde des aboyo gouvernement soki bazalaki vraiment sérieux avec révision à code minier ba quoi comme on a budget même il y a 30 40 50 milliards. Vous avez mais baza ko mema biso na distraction na théâtre donc voilà donc muto azu pouvoir na moment ya bien ezali Félix Tshisekedi Tshilombo akuti mboka ba institution se en place makamnyo se za ko fonctionner très bien totikele ba bus ya transport totikeli même compagnie aviation oyoye na batune ba komi ko bomba Congo Airways yango nda voyager kanango totiki nyonso mais Kabila yana pouvoir akuti ata avion te ata epave ezalaki te ne rozulu comment boko kolobaka non biso totikeli mboka ya kokufa non kutu tozobanga tant tozonga na 2023 peut-être kokuta biloko totikaki te tokokuta kaka skelete ozana foi naza trop convaincu que biso tozonga na pouvoir parce que muto aza likolo nzamba azate po aboya décision nzambe Joseph Kabila ponama akozonga na pouvoir de rozulu nazo bisa yo kutu nazo sekade ane na bandomo na baita zoya isusu kogumba mela biso tala ba viona na otala bango na musika kala mingi to komona la politique est dynamique. Alors Denis Kadimanons publication canadienne électorale pour ce mois de novembre et puis décembre opération et arrondissement d'électeurs et bandits. Le FCC prêt pour les élections. FCC de Joseph Kabila toza trop très prêt avec notre candidat naturel Joseph Kabila Kabange. Toza calme. Écoutez, naïb sur le rumor, bon vérifier. Le seul parti politique mieux installé au Congo, dans ma ville, dans la province, dans ma village, c'est le PPRD. Non, ils allaient pour vous pouvoir. C'était clair.
Non, vous mais avez un c'est pouvoir, mais Lelo, ce n'est plus le PPRD qu'on a connu. Alors, parce que vous n'êtes plus au pouvoir. Parce que IDPS a toujours existé depuis 37 ans. Jusqu'au jour où IDPS existe dans la 10e rue. Non, mais IDPS était planté à travers la République. Jamais. Il y a je ne suis pas de l'IDPS, mais je vous dis je fais un constat. Yamba Mouta IDPS Tounae, représentant na bango na lomela ipana ngai ezanani. Azate IDPS a implanté partout na lomela drapeau. Mais par rapport à l'ancienneté, vous ne pouvez pas comparer l'IDPS n'a pas perdu. Qu'est-ce que vous dites? IDPS a 37 ans. Ce n'est pas le seul parti où ils ont créé avant. Parti où ils ont créé avant l'IDPS. Non, même pas Palou. Ils ont PRP à Mouzé, ils ont la carte FCC na biso. PRP na Mboula Boni. Oh, PRP botami avant IDPS. IDPS a 37 ans. Mama kasi PRP za ebani na maki. Mais tu es baki en moté. Kasi IDPS a eu agrément comme parti politique en 2009. C'est vrai qu'il y a un mouvement de pression, ce n'était pas un parti politique. En 2009, grâce à Kabila, la démocratie, nous avons eu un parti politique. Tout n'a pas eu. En quelle année vous avez les documents comme parti politique? Êtes-vous prêt pour affronter non, non, tu ne peux pas comparer des personnes à Louchaté. Non, en 2009, c'est la fille aînée de l'opposition. Comme parti politique, en 2009, il n'y aura pas négociation, il n'y aura pas glissement. Le CG Kabouya l'a dit, il y aura élection en 2023. Bon, après. Et l'autre chose, c'est que la TV, il n'y aura pas glissement. Biso tout a besoin de glissement. Pour Joseph Kabila, il y a un dialogue post-Union européenne. Bango va banda ko dialogue pour avoir poste. Il y a Kabila a post-Union européenne. Ah, papa. Mais il n'y aura pas de dialogue. Mais c'est ça que j'ai dit. L'UDPS c'est clair là-dessus. Mais il y a un peu de appuyer. Biso tout a la logique ou pour tout a besoin d'un côté. Biso tout a besoin d'élection. Joseph Kabila candidat. Beta Dada Félix Tshisekedi. Tous ont le pouvoir. Où est le pouvoir? Alors avec Denika Dima, alors en route vers les élections. Parce que dans le bureau, vous avez Batuna Bino, vous avez Angé Matembo, vous avez Didier Manara. Oh, mais Didier Manara fit le président du groupe parlementaire à PPRD dans l'Assemblée nationale. Angé Matembo, un homme politique influent dans Katia FCC. Batwa no tangi bakombo to bengana bango to yebi makambo wana te. Oyebi tango to bandaki awa. Seni. Tout ça la consensus. Et qu'on soit à 2 semaines. Makambo ki na kimia. Boboyi. Mboka soko zo dirigeant on a ki yanke. Kongo eza yo morote. Mutu amtata na ban centre na ye. Ozoyoka. Mabele mususu emelaka mai mususu te. Ko dirigeant mboka na ki yanke te. To banda ko beta sete. Lelo yo. Bokomi ko benga biso. To solo. Non. Biso to senga ki bango nini consensus. Yo tinda batuna ondenge sengeli na loi opposition tinda batuna de manière officielle bo sali tout bo débaucher batu to longoli même ba mana wana balongoli bango na PPRD mais bozu bango kana makasi yo so mona depuis élection ba na mboka onde ko Zulu église catholique église protestante ba boy ko siéger na organisation na bango ba confession religieuse. Vous ne trouvez pas qu'il y a du sérieux? Église wana mi balé boy mais bino bo santété kaka. Non, Congo est IDPS té. Bako dirigeant au bon côté, au chef président spécial, AI intérimaire à nommer. Non. Mboko est biso nyonso. Tozo senga bango to ebisa bango banakala. Toke de élection ya malamu. Tozo kende ko voter chef coutumier ya province moroté. Boya to vanda. Mutu na mutu ndeko Zulu. Na yo ki même awa ozo dénoncer ndenge ba député ba komi ko sala ba jeune ba. Ah, si réellement pour l'enrôlement ba électeur. Ah, oloba ki nini? Soko yebi ko na bilan na botika makambo salema na neutralité. Mais soki IDPS aza sûr na ye. Ki aza populaire. Bazo ata pakistanais mo boy ba China seni a publié l'élection. Pourquoi bango bazo kanga makaka ba la biso kadima? Ba la binote, il est déjà là. Hein? Il dirige. Yam na zoloba. Yam ta même option na ba élection. Bakanga mikaka wana. Ba sali makam na bango tu. Metolo biboy. Bo sali ba stratégie. Boche kadima, bo sali nyonso. Biso skolo to lobi kaka moko. 2023. Tu as besoin de discuter. Non, j'appelle l'opposition, mes frères, Boko benga frère na bino Kagame. Biso na 2023 explication zate élection. 2023 élection. Ce que l'élection est zate na 2023. Et ça ne. Pour appliquer article 64.
Boyani, transition sans fatigue. Article 64 Transition sans fatigue. Peuple congolais. On a notre babati. Peuple congolais dans son ensemble. Azan a droit. Il y a côté les melamutu. Tout groupe y a battu au pouvoir na makasi. Mandat Tshisekedi aussi là en 2023. Sur le côté 2024. Azan est sous président. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Phrase wana menda betela ngotangwa na 18 ans na bino. Omo ine mukile balukaka. OK. Ngana lo bino. Ah, Gino. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. OK. Voilà. Très bien. Yamona lo biboy. Ndeto vandeo. Yo lo article 70. Ngana ko bimi sur l'article 64. To kuda na balabala. Na bango bato article 70 na biso bato. Mais n'attends on a besoin de bangotia on a pas mon mukine baluka. Non, mais écoutez, mais c'est constitutionnel non? N'attends on a biso. C'est ça que j'ai dit. C'est constitutionnel ou pas? Attaque intellectuelle. Non, je vais arriver. Pour Ezabou. Bazo copier l'exemple sans koyeba qu'est-ce qui nous a amené à glissement. Joseph Kabila Kabange, tant on se rendre compte que pays zalaki agressé, abengi bande konaïno sur opposition. Bandimi pe koya to sangani. Toyokani na bango ke makoki ya kosalisa ba élection na moment où ils étaient to sangana, mais comme mandat est aussi là en 2016, moi tant il y a glissement, opposition exigé biso que primature fait outana IDPS. To pesa ki bango yango. Ozomona. Mais Félix Tshisekedi ti sikoyo na batuna e, bazo ebisa biso nini? Bazana mbongo. Bazana ba milliards. Élection Gozala. C'est différent. Biso tozala ki honnête. Tout le monde que bitumbo to bonina M23 et subi son bon belé pour ko gagner M23 tant etikali muke na ko sa élection té. De Rosulu on a consulté la classe politique. Total ici bango. Joseph Kabila a consulté banganga nzambe. To yokani to ke dialogue. Et tout s'incliner qui parce que total ici bango situation. Est-ce que Félix Tshisekedi azalaki humble ya ko reconnaître Tina minute tozo sola na onde Rosulu. Yo uti kolobani novembre enrôlement na kozonga na décembre. Ah décembre. Pour la mesate ba ko c'est la calendrier likamute. Décembre za na dans quelques jours. Mais on le ba loba na batu vérité. On le boye bisabiso soki likambo zali non, bango bazo continuer ko zwa biso lokola. Omoni kadio shao basala na parti na bango ko kosa ba militant. Bazo mema yango pa na biso. Oh, Joseph Kabila était clair avec l'opposition. Les opposants n'étaient pas honnêtes. Kabila tikala jamais ko kosa bango te. Ayebisa bango que difficulté zali élection ko zalate na 2016. Nde et même ki biso dialogue à partir de 2015 Chibala a commis premier ministre. Mais bango toza siko à une année des élections, bazo linga ko loba vérité te. Bazo linga ko loba vérité. Do bazo mona biso ko bana mike. Yango to lobi OK to ko na jeune na binwana mais tant to ko koma bo beti mutu na mur to ko ka sur excuse te. Donc c'était le moment bien avant de dire qu'en tout cas to ko kokate. Bon. Et puis Bisson de Rosou depuis 2006 l'élection Union sur Kabila organisée ils allaient toujours que ça l'objet à consensus tout ça là likamuna makasité moi nangania si ya mama sifa na musée même na brutalité mais c'est un homme fort alors bité Congo est Bisson. Le Congo c'est un pays de dialogue. Il faut au solo là. Ah donc on est au solo là. Moi je parle de solo dialogue autour d'une table. De Rosulu. De Rosulu. Pas de négociation. Vous comprenez? Pas de table ronde. Préparez-vous pour les élections. Ah. Est-ce que cela vous avez le poste de Rosulu? Pas comme ça vous avez le poste bon tu éviter mais tu as le nini n'a pas poste en haut. Pour pas souvent na pouvoir on a peut besoin envier bangote. Tu as le nini dialogue na biso toza clair. Il faut biso FCC to tinda batu na biso. Loi epesi biso pouvoir to tinda batu na biso na seni mais ti tozo solo la na seni wana batu na so baza kuna baza union sacrée. Ata yo moto kende élection ondeni. Ndenge tozo boya. Donc si bato baza ko luka problème na mboka wa, eza bato union sacrée. Baya biso to tinda batu na biso. Balongo la manar na matembo. Toyebi bango te pour le compte du FCC. Nous allons envoyer ba élément na biso. Cour constitutionnelle. Est-ce que tu as le droit de tinda batu na biso? Azate si vous avez une élection, mais est-ce que tu as un moment à Souka, tu as appliqué l'article 64 ? Voilà, on a rappelé à les téléspectateurs, tous les émissions, tu as mis Gignon Petit. Dis, Gignon. Pardon, imaginez que vous avez un Sanganambo qui est agressé. Pour n'avoir sur ton lobby. Non, c'est qu'on a 3 ans. Ok. On a rappelé à les téléspectateurs, on a mis Gignon Petit. Dis, Gignon Forever. Président, il y a Asbelin.
Asbel Kabila forever. Kabila forever. Bon, il faut naïe Kabila aux hommes à pouvoir en 2020. Macron pas les gars élection à dans la partie. T'es quand Asbel me comme ça est parti. Merci. Alors, Freddy Taki, il faut me rappeler de temps en temps, on a traîné à combien de minutes? 10. Voilà, attaquons la dernière partie. Pays est agressé, on a des problèmes à l'est. Bunagana, Ekeipa M23, Kiwanja, Rutshuru, le M23 appuyé par le Rwanda, côté Okuna na Kwamut, na Grand Bandundu, Bato Bazako Kufa. Le chef de l'État a fait un message, il a appelé à une mobilisation générale. Père Alobaki di Soussou, nous devons taire nos divergences politiques et regarder dans la même direction, car le pays est à danger. Ou après, un des messages, on a dit. Bon, de Zulu, Oebi, et l'autre Bosso, il faut nanou, ce qui moutoyer, bigo sali ma bé, qui est tout droit reconnaître ma bé nayo, bande kono nandaku, balimbisio ba compagnie. Toza na famille moko comme na Congo. Ndeko na biso moko comme na Félix Tshisekedi. Yende aza ko kamba Congo famille. Tango sali mabe. Kotala teke ngai nde nazali kondi ya famille na minute. Benga ba yaya, ba leki, ba tata mosi ba kulutu. Sengana nu pardon sokoli maboko. Basalaki bo, basalaki bo. Bolimbi sangai. D'abord ça. Pour mitema ya batu eza ya rozoka. Félix Tshisekedi azokisa batu ba pota na mitema. Boza bankoba taba. Ezo bima na munoko ya autorité ya likolo ya mboka na biso. O aza ko engager nation. Boza opposition ya pété. Bazo zela biso to tumba pine, to tumba biso ya transco po mona ke toza makasi toza ba muscle. Ba phrase wana. Ezo soa batu. Et ça li passe au dénigré baninga na yo. Il fallait dans ko bana bi famille bolimbi sangai. Muto biso to yebi famille mobimbe yebi ke oyo alingaka biso te aze nemi na biso. Yo ndeko na biso OK koloba na yeke toi tu es mon frère. Mais soki total sana no avato ka ko sa solution. Soki monguna ye akoti na mboka. La première des choses to bengana monguna, to tala ba divergence na biso après. Tozoya. Toko bengana monguna. Toko pesa pe solution awa, mais ba ko salela te. Dans ce cas, nous, pourquoi attention que nous aussi les alikam na famille, ba relancer nous likam. Il faut muto dégager aux na kati na ne bo sokoli maboko bobongisi toke ko bundisa adversaire. 1. Yo kuti pouvoir batiki alternance salemi ndekono azalaki yo continuer. Ndekono abisio ke ennemi na biso Rwanda. Kagame. Yo lobité Kagame c'est mon frère, c'est l'allié, le partenaire privilégié. Et comme il y a beau. To avancer. Rwanda wana eza société ekela misikate. Société wana eza banda kala. Mais Joseph Kabila monaki que Rwanda ekoki ko kwera awate eza ko pesa passe sur le plan économique na Rwanda o aza adversaire na ngai. Yo Rwanda okotikala jamais ko atterrir na mabila Congo. Ambassadeur Joseph Kabila atikala jamais ko accréditer ambassadeur rwandais na Congo. Pour des raisons stratégiques, sécuritaires. Delphin Kaïmba Salakutu Mukanda, paix à son âme, Bayo Kaïté. Ndeko Zulu, ya munene. Boke kope sa richesse na biso. Or ya Sakima. Ba minéré en mboka na biso. Ata Etienne Tshisekedi. Et Sika Zali. Atika la receveur la décision. Mais le chef de l'État a dit hier. Il n'a signé aucun accord avec le Rwanda. Merci beaucoup. S'il n'y avait pas d'accord, mais wana bazomona biso bazoba OK biso to tanga ka chaque jour zamba na biso kinga kati za bibliothèque ya lecture ndeko Zulu soki accord ezate Rwanda ebanda ko koya wandengeni Rwanda ko chama kola wandengeni soki accord ezate mutualisation de force eza accord to accordé ndeko Zulu comment ba ko loba na bino accord ezate mais ezomona na tala omoni so tuni mutu la accord Kabila signé eza na monté mais ngana pesi bino accord Tshisekedi a signé et la mutualisation des forces. Armée ougandaise, ils ont la Mabela Congo, oui ou non? Oui. Est-ce qu'ils ont accord ou accord? Mais ce sont des accords. C'est ce qui a mené l'armée ougandaise dans Mabela Nabiso. Non, accord, il y a un accord. Pour tout vivre en haut, dans l'Est, Ouganda a opéré. C'était public.
ndeko zulu so ba bolo ba accord ezate na ebité ba tumsusu baza mbrouiller to ndengeni ba accord ya ngwana mutualisation de force armée ya Uganda za awa ce sont des accords usine ya raffinerie ya or ya Sakima ba pesa ki yango na Uganda no aba na ko raffiner or ya Congo eza secret mais ba accord ni bozolo resus yo pesa adversaire na yo copie ya minerai ata wana Congo so muta condition na copie ya minerai o kaka muta saini ni abongi so yo pesa adversaire na yo copie ya minerai. Ça veut dire qu'économiquement, a commis puissant. Il y a un boyo qui va salir déclaration que M23 azana mindu qui koleka biso. Oui, bo pesi mbongo, bo pesi makoki. Asombi mindu ya makasi, Kagame un petit oyo biso to bengana M23 na yewana bo commissaire sikoyo super homme a commis ko senga reno, il faut dialoguer, il faut négocier. Voilà pourquoi au regard de tout ça, et l'eau liboso, il fallait pas amener au j'appelle beauté. Population nous sommes retrouver solution. Il y a des gens. L'expérience en ce moment sur le plan politique allait consulter Joseph Kabila. Félix Tshisekedi des avions qui est na Kachamata. Ah, le président de la République qui se déplace. Pourquoi pas Kabila ya Panaï? Il faut obtenir l'invitation officielle. Ah, mais c'est là. Mais quand surtout une solution. Alors, il peut pas, le président ne peut pas se déplacer. Comment ça? Ne peut pas comment? Il faut Kabila sa présenter. Kabila c'est un citoyen simple. Partout au monde, le président en fonction de consulter, le prédécesseur. Mais il y a tout dans le pour Kabila M23 no bino bomo na pasi abeta bango dada général Etumba pe azali na d'autres personnes liste ya batu fallait ba mona oke ko luka général Etumba yo zalaka na Kabila o témoignaka ne Kabila pesa ka plan stratégie po Etumba azali alobe avanda Kabila mtapese 4 obeta oyoki kota na terrain ya kwa Cristiano akoti to Messi mais ayebi ke Guardiola mtata apesa ke tactique Kabila pesa Etumba tactique luka Etumba de yo kae aussi ici na Etumba ah ça va na yo ka isusu nani te na luka Jean-Pierre Bemba apesa ngai pe makanisi naye OK na biso so ke ko consulter bana changu bango ba yebi makambo le ka kona yango na lobby o mikitisi o reconnaître mabeno non une table ronde avec les leaders politiques ata table ronde peut-être kuta na bango nyonso moi ba esprit e ko yebele l'humilité précède la gloire. Yenda zo kamba mboka so bazo kosa ye koza chef de l'état ko kendete tanga ko échouer un peuple ko voter été ozo comprendre akende abota courage so ezate ndeka zo avion kuta zo ke musika wala kutu musika ozo mona no pasi Kachamata za musika te au consulter ancien chef de l'état et ça le mara partout au monde ozo comprendre ils appellent mbala iboso te avant coalition ekufa est-ce que bakuta na te abana ko yete abana ko yete mabeza allez obandi ko mona bakengo wa dondo bazali obandi ko keni malem et c'est comme ça ne ba Gérard Libota Jean-Charles Okoto pe kuta sengaki ba Gérard Libota bongo wana bandeko bamoni oui ya salakima parce qu'il faut reconnaître que yenda memeli biso M23 pour ekenda ki déjà non Facheta ayokuta insécurité na non toujours préciser mais d'autres langues disent que binonde boyena mangambo d'autres langues baso bango binonde boyena mangambo boyena mangambo yo nini boloba bangambo to M23 nde tozo tanga kombo na ngo M23 za Rwanda banana bayina ba e bongo Rwanda ko vana na Congo za problème oh nga ba Congolais baza na Rwanda ba Rwanda pe bavanda ka za problème pesa memeli biso te Rwanda ko vanda za problème te Congolais pe ko vana Rwanda problème za M23 lobi ke ba ya awa ba vanda bango 14 mois ba signer ba accord bo respecter te yango pesi bango kanda sikoyo M23 na Joseph Kabila sa beta bango lukaye Alexandre tactique stratégie pour l'intérêt en mboka parce que Kabila posa na Congo za na kimia c'est fini so Kabila linga kimia ta nga boya de kolongola pouvoir atikali libela boluki mo ko bana te tana esila na lobi boy soka boyaka tana esila ki vous comprenez soka za mutu akimia te alinga tika na makasi masase beta bitumba le meilleur gagne mais aboyaki makile tangano ya on a lobby a souhaité que M23 obi Kagame ninga za soki za na Congolais mo Kagame banga ezaka Joseph Kabila ayebisa on ngwana Kagame mon Dieu mais Kagame abanga Kabila ngana zo ebisa yo ayebi Kabila très bien que o anaza guerrier tout na batu na cesse ba ko ebisa yo ayebi que o ayebi ko manie mundu ki lokola ngai c'est un petit rebelle ayebi bien qui est Joseph Kabila anaza petit rebelle Kagame oh mais ça rebelle asa le rébellion kuna papa ba yo benga na biarima na ba petit rebelle mikemi ayebi qui est solution pour na yo yangwana solution na ngana mito Félix Tshisekedi a reconnaître que na saki ba erreur
il fallait pas nabenga Kagame frère, il fallait pas IDPS to betele maboko yona. Obi que dans histoire politique erreur etika li libela. Kagame ko bando lakisa bato bitala ba Congolais ba yembela. To bima nazo biso non, c'est honteux. Tala ata communauté internationale wana so batali image oh bazo applaudir Kagame, bazo seka biso. Donc azo ngasiko sima. Biso peuple na ndenge na biso moko tokotika lo ndima te to perdre mabele na biso. Lumumba kufa pona ngo Muza kufa pona. Biso ba kabiliste to ndimaka jamais mabele kende. Mais il faut moi ndeko na biso na famille à reconnaître mabele na ye abana ko beta porte. Ata na butu lokola Nicodème, soka zoka soni na moyi abana ko kende butu amoni oyo esili. Et puis toki to sangani nazo chute. To sangani to che maboko to bengani monguna to yoka wate ba robot communicant na bango ba roloba refati be pourtant atika lié moko wa akoki M23 de siko tango biso to ko tia énergie peuple mobimba to bengani M23 ezala bilan na bango te de rozulu nazolo bango wa ezala bilan na bango te po ba koki te bokomi ko senga to terre ba divergence to bundisa mutu moko c'est-à-dire biso tout au sangani et comme te biso nde to gagner pour Kabila senga ki bino te bo soutenir en tant que guerrier on a défait le M23 biso moko to zala fier nango bino lokola bokoki ete to beti maboko ok to limbisi bino to zo sangana to bengana Kagame na M23 mais ezala te discours na bino ke bino nde bo gagner ye awa na zolo bande rozulu sinon wana eza malhonnêteté peuple a moni déjà que ba kokite Balongo la paix état de siège parce qu'avec ma mesure état de siège, il faut pas consulter comment ils ont l'adhésion populaire, peuple se manifester au état de siège. Non, ma mesure état de siège, ça qui ça même ba jeune ba sangana, ba stratégie moyen ko bengana mungune zate. Pour ba mesure moko boke non, boko sangana 20 30 ba lever état de siège. Peuple est moko ko se prendre en charge, ndenge muzatike la biso mot d'ordre. Abenga ba leader ata basangani bango nyonso te po yazo banga dialogue et pourtant biso to pesa bango dialogue yazo kanza dialogue za to a besoin gérer na bango nazo ebisao Joseph Kabila a besoin de dialogue te aucun kabiliste authentique un vrai kabiliste azo raisonner dialogue biso posé na biso kimia 2023 élection Joseph Kabila candidat to récupérer masolo na biso to continuer chaque santé sinon petit voilà merci de vous. Merci. Vous avez quitté. Il y a un biso. Pardon. 81 58 71 942. Sur le ça l'adhésion à Kabila. 081 58 71 942. Adhésion ils ont fait Boya to Sangana 2023. Bana poto bazonga na bango ko sa cop na bango na mikili biso ba nationaliste to continuer ko et puis eloko msusu passe to moni les erreurs. IDPS o banda ko bima na nzela ils IDPS se diriger te toza na colonisation mais mutu mwindu bante belé bazo diriger na minito so retourner landeli ana passeport belge ana passeport français en réalité ayaki Congo mission de service azo zombongo atina na poto madame sobi de appartement OK mpanzi wana ozu déjà na 17e arrondissement c'est-à-dire que toza ba français na ba belge ba diriger biso sans le savoir. Ndo monde toujours souffrir makasi 2023 landela muto ngo voter ezate ke monde ka muto aye landela ye okoka boyo moi sina bana bazana Canada ça za na canadien passeport canadien mais lokolo tanga kana na quartier na kalo kanzika kaza congolais non merci ndé vous allez que belé à Kolanda biso vous Kolanda Ginon Petit on se bien engagé moko Ginon Petit merci na équipe technique tokute na bino mbalasi.